yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Global Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordables. même pour des lunettes de qualité. Bien sûr, venez nous voir. Justement, me voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités, des verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au +33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovations en République démocratique du Congo. Nabino balandi ya bosolo na politique misa ya lingala eleki misa ya français la bato ebele pambate na misa ya lingala bato nyonso bakozwa makoki ya koyoka pete kolanda basosola lolenge makambo ya mboka ekotambola. Nazali kopesa bino mbote pote bozo kolanda nga bisika bozwami na Bandundu bozala Mbujima inakananga bokolanda ngai pe na Kisangani
na chopo na pesi bino mbote boza na otuwele na bazuwele bato ba na Goma na pesi condoléances mingi na kulutu nanga baati lukwe boya kufeli mama na ye ata ko mama pesi akolaki kasi ko kabona na moto sala aka pasi na pesi ye condoléances nzamba pesi makasi tanga ko zonga azongela biso na nzoto malamu nazana esengo ya koyamba kongole moko auti Kisangani kasi ayeti yao afuti biye ayawa ayeko kutana na biso pote ya loba soki alobite seke ngana za moto ya mabe sengeli na pese maloba pote epa loba komo na Ramazani mwenyewe Diolas Claude azali président honoraire et secrétaire national chargé à province orientale de l'UDPS Kisangani ndeko Claude Mbotelayo Mbote papa sango tokutani mbala liboso na nzoto kasi tango musubo landaka mosala tokosala na musika d'abord ba sentiment na yo na mosalo biso tokosala tango bolandaka bosolo na Kisangani okoloba nini mpona mosalo wana te ba sentiment eza kitoko parce que lokumu na bino ezokende likolo tango ngai pe nazalaki koluka ndenge nini naoki kosola likambo oyo bato mingi balakisi kaka yo yango ngai yo liboso na yo. Très bien. Ozali moto ya IDPS 37 ans na opposition okoti IDPS pendant na ibande 37 ans nyonso wana ozangi na kati nga na bandi na IDPS tango IDPS ezalaki te c'est-à-dire mokolo na yo kai kaka bakangi ye moko Etienne Tshisekedi nalati elamba ya mwindu napekisi pe na ndako na ngai eloko moko ya Mobutu ekoki komona na televizio te pona nini makambo wana esali 10 ans wana IDPS ezalaki te mais mokolo bakisi Kibasa bakisi Tshisekedi na televizio ngai nalati pire po ngai nabotamaki na kombo ya Ramazani te ngai nabotamaki na kombo ya Mbaluku Salumu kasi tango nakomi na première année secondaire bayeko bimisa makambo ya jalelo ya Mobutu bayebaki na ngana bina na boyaki balongoli nga na kelasi balobi yo okotanga te parce que soki otangi okozala mutu mabe makasi yango tango Mobutu ayaki kosala retour à l'authenticité nga na changer kombo yango na yeko koma Ramazani mwenyewe Diolas po epeso makoki ya kotanga pe epesanga makoki ya kotanga bona tango na biso pe moya kotanga lisusu ndenge nazali kosepeza yaki te nake kokota kaka na kelasi ya molakisi po kuna nde baokai kondima ngai na age wana yango na bimaki molakisi yo na Etienne Tshisekedi boyebanaka Etienne Tshisekedi toyebanaka na esprit d'abord et puis toye koyebana na miso pe tokangani libela ti mokolo ya kufi ngai na tikali na biloko na ye nyonso tosalaki naza na yango boyebanaka na Tshisekedi na nzoto tango nini na mbula nini pe esalamaka lolenge nini voilà sango oza matata nazaka mwa matata Tshisekedi toyebana na ye boye nalobaki na esprit ndeyo nalakisi ke nalataki pili wana nalongolaki mokolo le 24 avril mokolo Mobutu alelaki sikoyo toye koyebana na Tshisekedi physique le 6 janvier 92 mokolo oyo balobaki makambo ya géopolitique soki bomonaki na tango ya conférence mutu moko azalaki kolata bilamba ya milai moto aza komata likolo ya baninga ezalaki ngai mokolo oyo tosalaki motion ya géopolitique bato oyo balobaki toza contre baluba il faut baluba balongwa na conférence nga nazalaki mena contre bato wana motion oyo nga nasalaki yango nani premier ministre Nguza akanga nini akanga conférence avec force ezalaki ngai mena kuki koloba na yo peke po bafungula conférence mutu apesaki mayele ya kofungula ezalaki ngai bon nalobi na yo ke mokolo wana nde tokangana na Tshisekedi boye tango makambo wana esalamaki balingaki koboma nga na kati ya sala mosengo abengi la police et puis bato ya Kinshasa pe bayaki soki lelo bazolanda ngai bakose souvenir na likambo wana bongo ye moko
mokonzi Tshisekedi abimi ake na sima ya porte atelemi tango nga naza kobima nde aye kosimba ngai tango asimbi nga na situki kota Tshisekedi ayebisi ngai yo oza moto ya pinga alobi ngai aza moto ya Ozaire na tango wana alobi moto ya Ozaire na motema makasi boye ngai alobi ngai naza moto ya Ozaire kasi yo ozalaka na parti politique moko te nalobi ngai naza moto ya IDPS me ndenge nini yo oza moto ya IDPS me biso na yo tomonanaka te ngai alobi no yo oza likolo ngai naza parlementaire debout nayaka liboso ya porte na yo kotelema nde ayebisi ngai à partir d'aujourd'hui okozala lisusu kotelema kuna te kotaka nde na biro na ngai natuni ye bona okota ndenge nini alobi na ngai yo yaka kaka loba kombo na yo Ramazani okokota nde boye tokutana na Tshisekedi a partir ya mokolo wana tosimbani makasi penza lokola bato babotamaki libumu moko boumeli na etango molai toyumeli na etango molai pe papa wana azalaki fidèle pe nga na tango mosusu nazalaki kokanisaki aza esprit parce que makambo oyo tozalaki kosala na ye mosusu ebandaki kokamwisa ngai eloko nini obosala na Tshisekedi yo moko otikala obi oyo motu te oyo ekomi eloko mosusu ata moko voilà eloko tosala na Tshisekedi ya liboso na opesa badetail te omoni mbongo oyo bademonetizaka bato nde bazalaki kosenga ye ademonetize mbongo azalaki premier ministre mais moyen ya kodemonetize ezalaki te mais garçon moko ase akufa Christian Badibang na ngai nde tosala ndenge nyonso mpo Tshisekedi mokolo wana ezalaki prévu te akota na salle biso toimagine Tshisekedi akotaki na salle mais alors concrètement biloko nyonso nga nazoloba awa ezali vérifiable Tshisekedi asalaka nini barre la nation inutile kuna na palais ya présidentiel ya Mbinza mais bato bayebi te ke Tshisekedi alobaka mokolo moko te Mobutu azali garant de la nation si garant de la nation de abaraka yango kuna voilà garant de la nation wana tosalaka yango ngai na président Kibasa sanga na yaki na idée na ebisi ye président Tshisekedi na lobi lokola tokei ba marche tosali ba journée oyo ya février wana marche des chrétiens bato bazokufa mingi to jouer siko na psychologie ya nani ya Mobutu nde Tshisekedi alobi nga to jouer na psychologie ya Mobutu ndenge nga na ebisi président lokola Mobutu aza wana yo yebisa Mobutu ke azali garant de la nation Mobutu akufungula conférence Tshisekedi atali ngabu ya lobi Ramazani eloko wana nga na okiko prononcer te Mobutu aza garant de la nation te to discuter na ya au moins pendant 2 heures de temps ekokite na lobi no na kende pa président Kibasa na ke pa président Kibasa na kutaki à peu près na ba 19 heures bazaki na mwasi na ye nga na ye na lobi président moya kosola ezate tokende pembeni tokei to discuter na président Kibasa jusqu'à 1h du matin alobi lobi yaka tokende pa Etienne ayelo na ye lobi to discuter a memingai epa ya Etienne pour la première fois na yoka kombo ya Tshisekedi ke ezalaka Etienne to komi kuna to discuter biso misato ti tango to ebisi ke bato basi bakufi mingi na likambo oyo to kosa kaka Mobutu Tshisekedi alobi atuka ndenge bolobi likambo ya peuple il faut to ça na likambo na to komona abengi presse na 7 ans baolenga ko nyoso bazalaki tango wana nazali komona bafayulu ba nani balutundula biso tozalaki kuna bato baye belé na 7 ans awa na ebandeli ya ville ya Kinshasa ba président nga nyoso bazalaki Mbwakeme Liau Kibasa na nani nga azali ko traiter na bango mine tango babumati likolo ya tribune na bangwana pendant 5 minutes balobika likambo wana bakiti 4 jours Kisimba aye a prononcé ouverture ya conférence nationale souveraine omoni makambo wana donc azalaki mutu moko alingi likambo te alingi
Donc Tshisekedi nazali komona le temps musu loko esprit ndenge nini ngana okiko bimana kisanga net na ye awa na kende pa na ete mais lobi soki na Amerika ko circuler na ville yao na komona mutu moko proche na ya lobi président alobi ozao ndenge nini yo leki kuna te mais maele ranga eko sila. Très bien. Voilà. Etienne Tshisekedi bozalaki na ye avant kufa aye kopesa slogan moko ya les peuples d'abord na 2011. Oui. Ozwaka likambo ngo ndenge nini les peuples d'abord na kati ya komba na ye. Les peuples d'abord bato mususu nde ba okai ko kamo. Tshisekedi azali ko préparer likambo wana biso na ye na o cercle oyo. Cercle école cercle d'études école et métier pour tous. Tshisekedi azali ko préparer le cercle d'abord mutu atamoko azali ko ebate. Donc Tshisekedi atika ki programme mobimba ya ndenge nini toko transformer Congo. Ezate ke ndenge na oka malba bato mususu alobi oh le peuple d'abord eza lokola coquille vide terre. Tshisekedi azali ko préparer yango. Président azalaki na directeur na aka. Taonga na tunier président. Siko soki tozui yo zui pouvoir. Tokosa Mobutu nini. Alobi Ramazani Mobutu il faut que tu aies place à bien. Amona ndenge nini mboka ko transformer rapidement. Siko ko signe abiso ezalaki ndenge nini. Ezali agriculture et polytechnique. C'est-à-dire il faut te transformer agriculture et comme musala ne bato ya nini wana bato bazali ba paysan bazala na vie pona la kiseo ke likambo eza solo na 2011 président Tshisekedi atinda mbongo epa na ngai alobi na benga 33 zone ruraux nyoso na oyo ya centre bato nyoso baya po baya kosola likambo wana ya agriculture. Malheureusement bakinois balandaka isusu ye kuna awezwaka moya kosola isu na batona te na ba perturbation ya programme na ndenge ezaki kosala akoya lelo moya akoya ezate programme nyoso zaki préparer programme le peuple d'abord ezali eza eloko ya kala bato nde bazokamwa na ngo mais ezali 37 ans bobundi na opposition finalement pouvoir ezwami kasi Etienne Tshisekedi a zongi na ndako ya tata. Lolenge nini omoni bozo kambamboka lelo bino IDPS. Est-ce que tu espérer vraiment que Congo nouveau ekobota? Ndenge bozo mema makambo yo muto vandaka na tata. Est-ce qu'il y a solo penza molimo ya tata ekiti na mwana to mwana ko tosa makambo tata pesa kate poyo zalaka na tata oyebi kisi o tata zalaka na ya maele. Bon, eza mutuna moko eza makasi pona nga pona ko répondre. Pona nini po mwana toyeba na eme bon en tout cas mwana na moni ki alinga kangai ndenge na moni mais na makambo na zoloba biso na to fanda na note na la kisaye boye na boye makambo na enseignement tala boyeza to kanisaki na agriculture ta to kanisaki parce que programme IDPS ezalaki dans 2 ans il faut au moins plus de 20 millions de personnes bazwa musala ozomona eza makambo ya kolukate eza makambo ekomami ba brevet ezali ya makambo oyo Tshisekedi ezali ko préparer ba brevet oui eza ba brevet na enseignement tolobaki ke il faut mwana oyo abotami azana 3 ans il faut abanda koyeba kotanga il faut abanda koyeba kokoma il faut ayeba pe kosala calcul à partir de 3 ans ozomona donc na première année primaire ceux qui moyen kotia ba image ezali okomona ke biso tozana problème isusu te mwana ya première année akosala yo calcul jusqu'à milliards. Donc ça limite. Il faut basa la réforme et enseignement. Ba kale nyoso batiaki que mwana ya première année ya kotanga boete il faut balongolango. Mwana ya maternelle akoyeba kosala multiplication il faut balongolango.
omoni mwana wana nazomona ekuna wana azosala multiplication par 9 aza na 4 donc makambo ya kokoma nako ezala te parce que okoki kodévelopper mutu oyo ayebi kotanga te ayebi kosala calcul te mpo nayebisa solo bato oyo baza na bapaysan na biso mosala wana bazosalisa bango soki ngai nazalaki na parlement bakokaki kotia loi moko ya koabolire ke mutu akoki kokamata esu machete te akota nango na zamba donc tozwaki badisposition nyonso na bacontrat naza na yango awa ozo bacontrat yango ezalaki mutuna moko olana na oyo mwana azosala lelo 37 ans ya pouvoir 37 ans ya opposition bino bobundaki tata akei bino bayekoli Etienne Tshisekedi botikali mwana akosala mosala boza na lolendo ke lobi Congo ekokoma penza Congo nouveau na lolenge bosala makambo lelo to mwana akosalela bakisi ya tata te bon tata azalaki na kisi te ntango na kobenga kisi eza lolenge ya kosalela voilà mayele ya tata eza kisi ya bondoki te bon nga nazomona lokola bazosala lisanga ya bato ebele eza penza ya IDPS te po soki ezalaki ya IDPS biso nyonso tolingaki totia maboko kuna na kati donc bakosala penza mokano ya tata te nga namoni nano te parce que soki tozali kosala mokano ya tata nde tosi totouche penza paysan parce que kuna nde base mais awa sikoyo totouche nano base te tozala na makambo mibale na biso solo problème na biso ezali il faut to installer baatelier oyo ekoki kotransformer bamashine nyonso à partir ya chaque territoire eza na 750 territoire liste na yango ezali awa nyonso na budget na yango naza na yango ya plus ya 4 milliards na ndenge ya kozwela mbongo wana nyonso ezalaki préparé ezali voilà tango ozanga na Etienne Tshisekedi si bokalikilanga nyonso biloko wana nde Etienne Tshisekedi tozalaki kosala na ye nga nazo voyager nazo kende na bamboka mususu nazozwa ba partenaire toza à peu près na 275 partenaires oyo bosololaka oyo tosololaka oyo okenda kokutana na bango na bakontra voilà oyo bakontra nyonso oyo babiloko nyonso oyo ezali biloko ya apprentissage oyo bato oyo bazalaki prêt dès que nous avons le pouvoir bato wana bakoya pona installation ya biloko esalema tolongola machette bato bapaysan bazwa mbongo pays est développé mbala moko industrialisation pe ekota et puis programme wana ezali ekei esika te biloko nyonso ezali très bien bino moko boyoki ake tango Eli akendaki Élise asalelaki double portion mais awa tata akei bakosalela penza lolenge ya makambo te bakokanisa bazosala meselo badire na yo basali penza posa ya tata te poso oyo basalaki elinga okokana makambo oyo bino bozana nango na papier awa le peuple d'abord sikoyo lelo komona bakosala baautorité d'abord bon ngai nayebi te peut-être les autorités providence bazali ou bien ndenge nini mais nazomona lokola ndenge tozokende ngai naa na esengo te président azoloba makambo sikoyo ngai nazokomituna bato oyo bazali oyo président aclassé bango parce que Tshisekedi le père azalaki koyebisa nga te ke Ramazani il faut ezala bo jamais ye azalaki koloba ke il faut bato wana ya zamba wana bapaysan wana il faut bango basalaka pe fete ozomona il faut pas bango baza na hôpital ya mani parce que soki baza na mbongo baenseignant malamu bakokende kuna soki bazali bien badocteur bakokende kuna mais pour le moment bango batangaka te bazalaka na mungaka te bazali kaka bo alors tango ye ase alobi ndenge wana mpo na ngai ekomi parole oyo il faut tolukela solution tango oyo olobeli ngai kozalaka parlementaire debout D'accord. Parlementaire ezalaka bato batanga ezalaka ba voyou ezalaka ba politique banani yango bando ko benga bango ba parlementaire debout bon parlementaire debout ezana ba catégorie nyonso ya bato ezali bato catégorie nyonso parce que ngai na ebisi oke nazana ba certificat ngai nazali moto moko l'état d'ailleurs aoki ko protéger ngai na ba biloko nazana yango
Mais nazaki parlementaire debout. Ça y est, à la professeur, il y a université, à cause de la parlementaire debout. Na parlement debout, bobandaka ko sani. Bon, toza ko exécuter makambo yo nyoso omona kana nzela wana. Ponga soki président alobi ke Ramazani nalingi makambo ya boye salema ozomona tango balobi ke tozo sala marche pona eloko bo. Ngana ke ko se mobiliser pona makambo tel na ko mobiliser côté oyo ngana yebani. Pour te participer la décision oyo président alobi. Net il atalelo. Makamnazo sa ezaka ya parlementaire debout. Parce que pour le moment nazana ba structure te à part koza na centre oyo nazana ba structure mususu te. Mais tango président alobaki ke nalingi ba barrière ezalate. Mais tuna kuna biso to sa ki ndenge nyoso po barrière ezalate. Parce que président c'est alobi ke barrière kozalate, barrière kozalate. Mais papa tokuta ina makambo ninte. To ke ko menacer capitaine mo ya ba roulage oya kuna pona nini bozo sa bo tozo ke na ba biro nzoka nde bato yo bazali na likambo na tête ya likambo wana ezande général ozomon c'est-à-dire makambo ya mobulu ya ba parlementaire debout bandi le lote bandi le lote makambo ko finga pe bandi le lote tenga na finga na nte mais na kala mo ko finga pe zalaka bon en tout cas ko finga ezali ta na epsali kama moko bo fungula banini ba télévision nani moriere aza mutu alakisaka ba image tango président akomaki premier ministre bazali kofinga mingi nga alobi non il faut tokende pa ya président toyebisa ye mpona nini bato bazofinga yo boye oza koloba eloko moko te président ayebisi nga il faut kotika moto alakisa ndenge mama na yakolisaki na tata na ozomona donc nayebisi yo ke ngai nazali koconsidere Tshisekedi lokola mutu te. Très bien. Donc so moni moto aza ko finga lokola bakinwa ndenge tokomi boye donc mama na yo donc ndenge bato bafinga ka facilement wana vraiment donc tata na mama ba o ba boti nde balakisi voilà babenga ngo na français éducation qualifiée manque de parents soit ba boti ba lagité ozanga na balabala yo ye okomi na kisasa lelo kisanga ni uti eza musika oui oyo ko sana ngana epo na makambo mibale tokei makambo nga liboso eza oyo nazolu koyoka na ba media surtout soki ba fingi IDPS alobi o bozaki koloba mingi tout ça moi ça me choque parce que mémoire ya papa wana azaki susu pona ngai nani te azaki susu combattant te papa wana akomaki lokola camarade na ngai azaki intime na ngai makambo nyoso tabu ezalaki te entre ngai na papa wana soki na ye nazalaki na audience te mais papa wana azalaki ko réfléchir bien na IDPS mais bino bokomi koloba makambo awa nini le peuple d'abord eza vide tout ça ça choque bongo bino boye ko bimisa programme awa pona nini avant bosala programme na bino oyo bozali koloba ke otoye poto ya ko pesa bino main forte biso nde programme na biso ko bima bien papa programme oyo baye ko bimisa oyo nga anzo mona pare ya ba d'abord te programme ya nani programme ya sika oyo ouais ça malukonde voilà nga na moni plan économique yango malamu te siko pona nini avant bolo bandengo na po boela ba poste na bino il fallait ko finga biso d'abord ko lobake non biso toyo ko pesa bino main forte ngai tango na tangi na yoki programme wana na oyo tozana yango awa wana ezali ata na nini na 50% ya makasi ya eloko tozana yango te nde yango na lukipe structure na biso moko toso la likambo wana ba bureau na biso ekomi ya kokanga ba bureau na ya IDPS oui
C'est-à-dire Ndeko Augustin Kabouya secrétaire général. Babiro komi ya kokangama. Ndeko Jama Kaboun président AI. Oyo soki obandi kokende kuna mukomoko kufa wana. Babiro IDPS. Oui, parce que mutolokola ngai. Nauti koyebisa yo awa kengana za inventaire de méthode. Oyo biloko na zo yebisa wana eza jeté. Ata ndenge yo ofandi wana. Ngana okikola kisao ndenge nini yo osala po mwana na wakende kela système ya kotanga na ndako. Yo moko ozotangisa na blague. Naza na capacité ya kotangisa toki ko alphabétiser Congo mobimba na bato oyo baza na zamba oyo batanga te. Ba okende kela cité kaka na ba cuisine na bango bakoyeba kotanga. Mais l'État congolais a tosinga apesi ngai oyo nyose za ba brevet. Na participé na développement ya Afrique 3 fois pour kaka na IDPS. Mais na mbongo na ngai président azali kopesa nga mbongo te. Mais lelo nazo kende kuna pona kende na lobake to solo ata likambo. Moko mususu alobaki na nga wana eza ba vision ya président. Wana nani? Kabouya Augustin. Wana eza ba vision ya président. Abitika biso na makambo. Na insister mukomoko ba bisinga yo côté wa punda de bima banda. Alors c'est ce jour-là où j'ai dit que IDPS est Koufi. Au lobby? Non, c'est ce jour-là où na kokota isusu wa te, c'est-à-dire IDPS est Koufi. Papa, na biloko nyonso naza nango, on me chasse comme un chien. Alors, banani babengana kiyo ba combattant. Na lobi bien eza combattant. Augustin Kabouya. Na koti na bureau. Na kendeki kuna na rendez-vous. Ya ye moko secrétaire général. Na komi ye azate. Ba lobi na landa directeur na. Na landi ye yenda ke kotuna nga lobi yo koti ya okomi liboso nga ndengeni. Ah bon? Bon, tant on gagne un bandit ko matisa mungungu parce que je ne peux pas comprendre ça. Bano yo bazalaka te na combat. Non, papa, makambo to sali batona bazalaki te. Ngana ebisho ke ngana kota na IDPS kaka pa bakangi Tshisekedi. Donc kosakana na Nzambe te. Nzambe aza muto ndenge bazobota biso bozali bokokuta na kabato fidèle bazali. Ngata ngwana nazola ta pili na ebaka atake biso na Tshisekedi to ya okoma bo. Tout ça makambo. Mais dans sali yango jusqu'à ce que na kende ko suka naza lokola naza porteur ya nini ya trésor mais bazo benga ngai lokola mwana muke. Na bimili banda na temyo na moni yepe secrétaire ya azoya. Na temyo na pesi mbote aleki kakabo. Nga lobike awa tokomi na ba messianique o eza isusu makambo ya IDPS parce que na IDPS balobi ba konzi bazande ba serviteur. Bon, sikolo soki lo bato lokola biso, tokomi ridiculiser bo. Nande ba kotosa. Est-ce que no Augustin Kabouya boye bani boye? Ah, papa. Ngana ebisio mutu nyoso oyo aza responsable ya IDPS. Aibio. Mutu nyoso aibinga. Ata aza na Lubumbashi, ata aza na Bukavu. Yo pe yebinga. Tango awa tozala bazali kolobaka Ramazani asai rebellion na Kisangani batenga na ndako bazwi maf katini ya mafi misato basopelinga kuna na lali na muki na tongo na komi lokola moto ya kopola si ezaki koleka na ba media ba France soki ba RFI bazolo ba tout ça c'est ezaki ngai na mto abosaninga na Congo. Très bien. Wana ya liboso oyaki potali Yami Bale. Yami Bale ezali pona ngana ebite soki IDPS bakonzi yango atandenge na zolo ba soki ba ininde biso kaka bato ya province orientale parce que ozoka kombo ya moto ya province orientale te sikoyo na makambo yo bato bazolo ba ya politique tozate. Mais pona nini ba okotika biso na pasi ndenge oyo tozana ngo kuna. Papa, epa na biso il faut bola ki sa firme wana na banyarukula ya banyarukula wana. Papa na kosi ote depuis janvier jusque na ndenge nazo yebisa yo awa
bato baza ko souffrir na esika wana oki ko comprendre te moto ya IDPS ala kisa carte ya IDPS te ou bien okolia yango ou bien okofuta 200,000 moto azali na bureau na ya bureau ya l'État azobisa moto ya IDPS ke bino nde tozoluka bino ba témoignage je suis ezali ba rotia mo mobimba voilà il faut botia yango parce que yemoko fati ayeba service nini eza kuna epa na biso o ezo salisa basa ki réunion le 3 avril bato ba président réunion wana nde ba konji ya mboka ya esika wana omoni o ba papier ebele nyonso bato wana oyo bazo souffrir nde bazo tinda nani réunion wana présidé par le chef de secteur a présidé yango na bato ya NER na commandant na babengi na ba préfet d'école et tout ça ba confession religieuse bango nyonso bazalaki na kati ya réunion wana nde bakende ko décider à lobby bokende na population mutu na mutu il faut apesa ka biloko pona ba militaire et puis moto nyonso soki asalika alikambo bokende kuna na ba militaire na bino na ba policier alors pona okende siko ko récolter biloko wana bazo yande na minuit bazo bimisa mboka mobimba libanda makambo na zoloba e bandi na 40 km ti na 120 km mais période moko tango fora tindaka ba soda kuna pona ko batela carrière wana te ezalaka officieuse to za tango foro ou bien tango pardon tango eza tango voilà kifwa général kifwa na mona ki papa carrière wana ezali na problème ya rébellion te bato basali rébellion nde ezali kaka armée na biso na la police na biso o ndenge nazobisa yo awa tomona ki général tomoni général ya la police tomoni ba autorité nyonso ya mboka donc biso toza na autorité te ba soda wana bakendeki na minuit babimisi bato libanda bakangi bango singa nde babandi banjete ndi bazobeta wana makambo ya kala to ya mikolo makambo ezosa mata lelo mais na papa ndenge nini ngana kukulongwa na kisanga na ti awa nazana moete na teki nde eloko na ngai na teki parcelle na ngai pona zwa moye ya kokoma awa na bengi ba autorité na biso ya parti na expliquer ba ebisi ngai ke mon cher oyebi na okoloba te awa ngai na zoloba te kuna balobi oloba te na oyebi na okoloba te alors na ebite papa bazoboma mutu kaka na fimbo pe moto akufi si bien ba image ezali fo bola kisango nyonso na kolakisa kasi basoda ya mai basoda ya mai basaki na bango problème te problème ezaki ndenge nini moimo wana eza carrière ya famille ya nani ya Jakimon carrière ya minere ya minere ya Jakimon wana nde akei kobeka ba rebelle mais comment est-ce que mutu ya entretenir ba rebelle bino boke ko protéger eza ba intérêt personnel wana eza makambo ya l'état te rebelle ezaki na banyarukula te maintenant biso bakumu nde ba ko épiter biso ke biso nde ba rebelle bato bazoyo kangai baoki kondima ke basa rébellion na nini na Fatindia za président alors que za pouvoir na bato kuna nyonso bazomona kaka ke soki aye pa na ngai alobi akomi pembene ya Fati rébellion le kosama ndenge ni tango ye abengaki ba rebelle wana ba ye po ba protéger carrière na ye nde aza kopesa ba rebelle wana mbongo chaque mois ndenge bayokanaki maintenant yende akokite amoni ke aboma nini wana aboma contrat wana ya ye na ba rebelle ndia aye pa ya général kifwa
Déjà qu'il faut que engager les militaires wana bakende kuna. Ah mais papa ba atrocité zo le kakuna, ce n'est pas possible. Ah na éviter. Ezala ba film na okiko pesa bino bola kisate. Ezali papa bazo kamata yo ba pasoli awa. Ba pasoli yo boye, bakati lolimo na yo, yo za vivant. Donc ba saboter l'être humain. Donc bati akuna bazoloba. Donc président a boyi parti en mboka we. Hein? Atrocité zo saema bazo kamata mwasi ba violer ye. Bazo violer mutu na ni elamba na munoko. Batiki moto wana asi akufi. Ba kolokota ye bakena na hôpital ya Banyarukula. Maman wana mususu alamuka ki après 4 jours. Oh mususu ayeke olamuka après 2 jours. Mama wana lelo ya za ko bisanga papa nga nazali awa na mona kalisusu makambola biso ya kimwasi ya ndenge régulier te. Ekomi ko bima ya chocolat, ekomi ko bima ya couleur ya mwindo, donc nazali su mutu te. Mais prise en charge exacte. Sikoyo makambo eza très grave. Akamonine. Non. Papa, il faut d'abord tout rétablir l'autorité de l'État. Na Kisangani ezate. Exact. Mais attends na Kinshasa exact. Mais ozala qui est pas président assemblée provinciale, beaucoup tana ngina été. Na président assemblée provinciale to kutana kinaye. Bo solo lini. Nga aloba kinaye papa. Bo sala motion ya enquête. Bato yo soki bakangami te. En tout cas résistance tant mususu to ko organiser yango. Mais so nga organiser ba marche ou bien ba nini ba ville morte na ko sala ngo lokola bazai ko sa tozai ko sala liboso te. Ngai lokola bazo monela nde ba paysan. Ceux qui na organiser penza résistance na bango et koza très grave. Na lingi ko sala ngo te parce que bato même yemoko ba konjuana bazo bisanga ke yo tomboka te parce que bino nde boza na pouvoir. Maintenant na kendika se pa ya nani po bato wana bazwa gede cause. Na kendo. Papa Bozalaki bato ngo makambo banda campe makambo na ebisio ke e bandi depuis janvier o ya janvier. Ne ba konyokola bato. Bazo sala bato ndenge na boumbu. Ba yeki ba umbo. Donc cause ya matata nyonso ezaka likambo carrière wana. Carrière wana mbongo wana ndezo sala boye maam bato ba souffrir bakonzi bazwa mbongo. Bakonzi c'est-à-dire bato ba konyokola bato ya bakonzi. Ya province. Alors, eza banane. Ba ko yebisa yo likambo. Gouverneur aza okura. Nga nzo tuna papa. Service nini nano ya président oyo ba ko informer makambo. C'est ngolo ba ke président ayoki makambo yo pe atiki yango esala mandenge wana. Hein? Zana ebisa yo. Nga nakendeki très musika. Tozoke maleme na suka. Tokei. Nga nakendeki musika. Nazwi ba avocat. Na lobi bosa plainte ya nini ya ko sala enquête. Kaka mukolo wana plainte yo, plainte yango za awo. Ekendeki kuna ekoti. Nde ba ke kolongola ndambe ya ba militaire bazaki kuna. Plainte yo. Voilà parmi ba démarche au sali. Ah, menga la kate papa. Moi je suis très gêné na likambo ya pouvoir to yaki kozwa alors que moi je ne suis pas là-bas. Bon, allons à l'essentiel. Tango wana bakamati plainte ekei ekoti. Nde na moni batindi mituka bakende kolongola ba militaire oyo bazaki wana tina Banyarukula nde kuna na nini na ba témoignage wana okoyoka bato balobi ke to pemi mwa muke. Kasi tango bakangi militaire mususu oyo akende ko violer mwasi ya bato azwi mwasi ya bato azola na ekaka na ndako ya mobali na wana abimisi mobali na libanda bakangi ye to komi na oyo chef de village oyo azali kotanga bato ke bobo maoyo sika ozomona fimbo wana toye na ye to komi wana papa apesi mbongo na auditora batiki ye. Très bien. Bato bakolanda exclusivité ndenge tozo silisa boye ndenge tokomi na suka bato bakolanda exclusivité na ba image na nyonso nazotikela ngo bato bazotikela kolanda ngo mobimba mokonzi ya mboka azolanda yo
pouvoir eza ya bino ya IDPS ata ko bato baleki pasi bakonyokama na banyakulo kuna mais pouvoir eza ya bino tala caméra loba na mokonzi ya mboka siko esengeli basala nini en urgence pour na ko mettre fin na hémorragie ezali kuna proposition eza nini numéro na yo ya téléphone lokola na IDPS bayambi yo te esengeli mona na mokonzi ya mboka papa na sia sa démarche ya komona na mokonzi ya mboka eza lokola na ingina miboma. J'ai perdu 20 kilos ici à Kinshasa. 20 kilos pour mon chef de l'État. Pour mon chef de l'État. Maintenant, nous pouvons monter. Na koloka e pays soute. Parce que si chef de l'État est binga, si chef de l'État a zaki ko benganga. Lokola na moni ki aza occupé na ki kolanda e soute nga na fandi kaka mais na lingi boye. Pesa maloba no esu. IDPS ba meka ko organiser. Parce que awa nazo monake to bakura mususu ko bima biso to ko tika valeur ya président le peuple d'abord wana bato ba sekango jamais DD IDPS bakonja IDPS ba bengani biso pour quelle raison to ça kini si tout biso bato ya province ya Chopo ou bien province orientale mobimba to ça kini donc okobenga bango bayambaka telefone te Tshisekedi wa Mulumba azaki kaka ye moko azaki kopesa biso nyoso solution très bien immédiatement siko bango baza ebele bon dede oyo makambo ezo salema kuna comment est-ce que makambo ndengona ekoki ko salema dans une grande ville mais service nini ya sécurité ou bien bato nini président atia bango kuna po ba informaka eza anerte na biso tolobi na aner pe aza koko ko souffrir bato. Très bien. Mais numéro de téléphone. Vous en avez numéro de téléphone nanga? Oboyi ko pesa, oza ko banga. Na okiko papa, na ko banga ngana ko banga papa. Na mbulo lisusu yo ko mutu basi ba kotse na cercle babimisie na ko banga isusu. 080 81 0 voilà numéro na 81 57 57 93 93 379 bakonzi ya biso nyoso bazana numéro soki babengi wao bakokamata yo ngana za problème te oyaka na combien de kilos tango yaka sikoyo nazongaki na récupérer kilo na nga pantalon pe na komi kolata mais tango na yaka président lobaki sala nyoso tokuta na yo nga perdaka 20 kilos j'ai perdu 20 kilos nazongi na Kisangani bato nyoso batomboki. Est-ce que depuis yo ya na Kisasa so mona cimetière ya maître Etienne Tshisekedi est-ce que bachaka na mausolée comment? Oh papa, Tshisekedi akufa kinga na sali 2 jours perdu. Nazo basi soute. Mais si on komi na esika bakunda. Oui, na sena komi. Et si oyebisie makambo yo tikali komona pasi na sima ozo solo na na komaki yango na livre ya condoléances. Luka livre ya condoléances. Na komaki wana papa. Biso na yo toyokana ki makambo ya kosala. Ngana komi lisusu na kuti biro na eza vide. Omoni elamba nazaki kolata. Lokola sango wana ezati lelo Tshisekedi azwa yango alobi elo ambayo kozala na mize mais mukolo bayaki kosala mobulu ya makambo ya nini ya Mobutu wana babetaki masasi te ya biro na ye bakota kuna bakasa biloko wana nyonso mais papa pona koloba solo sili sawana ngai depuis Mobutu batemwe bazala na ingi kotanga kombe ya bato te bazai koyaka kolongola ngai pa ya Tshisekedi ngai ngaki na sa ministre bongo be boulu bakufaka na matonge wana bayaka epa na ngai kaka tika Tshisekedi na ki pauvreté wana yaka zala na yo ministre ngai alobi te eza ndenge wana te bande ko nga bazoloba mukolo soki Ramazani toi tu seras très déçu yo lingi koya epa ya Kabila te olobi ozoza Tshisekedi yo mais moi je ne suis pas déçu parce que makambo ezoleka eza Tshisekedi te muto asali oya ya Mulumba. Très bien. Et puis président Tshisekedi makambo azoloba ça me donne confiance mais na éviter ceux qui azana bato nini bazotikela ye ya azoloba makambo susu awa na se makambo susu ndezo sala. Très bien. Tomolana na bokasi potosi samisa totala nanu pasi ya Banyarukura baza na pasi mingi bato bakoti na boumbu ya solo yo moto bisinga boete eleki boumbu olobi bako violer basi ndenge totala na ba image awa ndenge bako nyokola bato
nyonso wana bato bakowelela ko be carrière wana o ezala ba minere ndenge lobi boy na lobi boy kasi image ya mama ba mama wana ya nini nazana ngo na boyaki pour la sensibilité voilà likambo te pour na YouTube ezaka na sensibilité te totala oyo kozala possible olobi na ngai ke ye général tango atindaka basoda kuna me basoda ko pe bapesi kimia te te basoda wana nde bakeko boma bato kokata donc ba banaliser être humain nde basoda na yo c'est-à-dire ata ngai boye bake malgré oyo banini babiloko nyonso naza nango oyo nakokufa kaka na fimbo wana kaka na fimbo bakobeta fimbo ti moto akufa yaye babeti fimbo ti ozosanza makila ozosuba makila ozosumba makila ti okufi moto moko kuna aza cher babeti ye akomi kotambola bo olobi na ngai ke absence quasi totale ya autorité à l'état na chopo na Kisangani quasi totale même ville ya Kisangani ebaluka village très bien olobi na ngai ke yo moto vandaka na papa Etienne tango moni mwana makambo azosala lelo omoni ke batosi mobeko ya tata te bakosala makambo na ndenge na bango te nalobi nde wana wangani te wana nalobi ke bazosangana likambo te bazosangana olobi okendaki na lopango ya IDPS Augustin Kabuya abengani yo nde kobengana abengani ngai mpenza naboyi kokota kuna parce que nakaa okufa na émotion mpo na yo omoni ke IDPS ekufi IDPS obozalaka nango IDPS eza esu IDPS te baarrange yango sinon bakura mosusu ekoya kobima tokoya kozala esu na même difficulté oyo toza na yango na tour oyo ozomituna tosukisi wana Etienne Tshisekedi ye moko abanda koyoka maposa ya bato nyonso me lelo bato baza ebele bakoyoka baposa na bino te papa Etienne Tshisekedi azalaki moto ya nzambe bongo baoyo nde bato ya satana te nalobi boye te bongo lobi bango balobi ke bazali bokitani na ye mais papa nga nalobi ke mokitani ya Tshisekedi eza wana te. Très bien, on a fini pour ce matin, on va se retrouver très prochainement, merci, bye bye. La cité de Wanyarukula, située à 59 km de la ville de Kisangani, a été le théâtre de la barbarie des militaires FARDC il y a presque 2 mois, pendant que c'est le pouvoir qui intéresse plus d'un Tchopolet. Parmi les victimes, Patrick Tabout Botoangandi, un jeune d'une trentaine révolue, mort après la torture de ces militaires dans cette cité située à 59 km de la ville de Kisangani. Suivez les images et vous allez conclure. Inconsolable, son père biologique ne sait à quel ange se fier. Jina yangu Tabushaka Alexi. Shida yenye nikuta hapa ni basoda wanakuja kupika mtoto yangu, kunitortire.
pasipo sababu. Mtoto yangu akukuwa mgonjwa, apatia basoda abingoje kupika mtoto yangu. Leo hii mtoto yangu anaenda kupatikana kufa. Mtoto yangu anaacha watoto 5. Mimi mzee sana mimi. Utabeba shadi ya watoto modele kani. C'est grâce à un notable, Ramazani Mwenyewe, que cette famille peut espérer à une justice équitable. Voilà, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire au niveau des autorités locales ici. J'ai presque vu toutes les autorités. J'ai vu les généraux, j'ai vu les généraux de la police, j'ai alerté le gouvernorat, je suis allé chez le président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale, mais je n'ai pas trouvé gain de cause, ainsi que moi-même j'ai pris mes initiatives pour aller faire une plainte à l'auditorat militaire. C'est comme ça que maintenant il y a... Ndio ambia mashef tena. Hapo banifunga mimi nikale chini. Afanya neno kani? Juu kwa temena mpanga ndio tunakuita wewe tutakuwa na suspend ndio tutakufunga. Bwana kaenda kunipa katuza vesengi mile na kuku 2 akabakatishia basoda. Basoda bakasema hapa tunakuya hapa ndio Kongola posho. Kwa sikia njaa. Bafia kumwingine banja mwanja mwingine kule chini mapanda TU. Kila lopango tumekuwa Kongola 3000 laona 3000 natusa kuku. Hakuwa mwingine kwa tusemele basi mwingine atuharibikia mzee. Tutakuwa malaleza tutembee tena. Huko lala kunipe fona na karte yako. Kama una karte yako unakuwa na boka utembee tena kunjia busiku. Ndio tunashukuru kwa kuniona nyie basimamizi yetu kwa kufika kuipa hali. Juu ya nini depuis tunaugua na depuis tunazalika tukuona hii maneno inatukuia leo. Tuilamuka busubuhi ilikuwa siku ya 4. Njo basoda balikuya kumungini tukajikuta malaleze mungini muzima. Kwanja bamuke, batoto, bagarso, mutu hata moya akushinda hapa kui mungini. Epui kiana wetu wa mungini, biana. Tulikuwa na lazima tukafanyishe kazi yetu huku hivi kwa na mupanga, na Kongo, na beshe. Hivi tuakaona tuwe na mpanga, we njo mkubwa ba mai mai. We njo kusimba. Pamoja na Mungu tukafika kwa mzee tu Claude na pamoja na nyie ndio usekuru hii na tukuia ndio kukia kwenda kupumua yetu hii. Hatukuwa na hali. Tunakia kuona wanakuwa natupendea babaki. Anapenda bibi yangu. Na bibi yangu tuvungana naye kwa kingufu, bali tuvungana naye bibi yangu masiku kishilani kwabo. Mimi kala mamuka ana declare sema tumuvizie munipikie naye masasi. Sasa batu bansiasa toka kwa meso sasa nitoke vinjele masasi ikapiga de kuika nikosaka na mimi nikakimbia. Batoni huwa peje ya mwamuke ya bibi yangu. Pale inaangalia hapa intervention ya bakubwa njoo banayo. Mimi naweza tu kusema hivi bakubwa njoo batalia namna kani. Yeye batapanga basi mimi nitapanga nini? Basoda kutatiza mwingine ilitokana na probleme ya EVA kukata. Bakabakataza kwa EVA kukata. Mais shefu bakafanya raporo mpaka kwa chef de collectivité. Au lieu de chef de collectivité alete ba policier, ba policier njo banye banatumikaka na ba civile. Inaenda beba ba soda, beba nye baenda kuvita hapa njia Kayete. Ole basi baki kuva normal banakia na 23h0 ndio 23h befika ndio banaanza kutatiza batu na kibiko naingia kila nyumba ya mtu kutosa franga kutosa batu bali bitu hapa bali pima bitu hapa ya grave haiko tena vile ndio nini sheria yenyewe ilisema bakapika batu bana bengine biko na koyola damu bengine banamuke banakimbia kupoli batu banasambalana manake batu bana potelewa hapa ya mingi.
boyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Global Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue? Quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordables. Même pour des lunettes de qualité? Bien sûr, venez nous voir. Justement, mais voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités, des verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Vous avez un bien à rénover, vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au plus 33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovation en République démocratique du Congo.